Cher honorable, chère excellence. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une Mbote libota, mbote ba ndeko na ngai awa toye ko présenter bino lupango oyo toza na commune ya Lingwala, toza na Prince. Donc pona ba oba lukara mapango na Prince, voilà lupango yango yo awa tozola kisa Macadam. Donc na lobaki toza na commune ya Lingwala na Prince. Donc Macadam yango yo pona ba oba lukara ba espace commercial, pona ba oba lukara kotonga ba appartement na Prince na Macadam. Donc le pango yangoyo eza déjà na deux portes. Donc être au côté sous na kati to ko meka ko décortiquer le pango ndenge ezali, mais déjà na ba oyo ba yebilingo la bazomona ke toza na Prince to kota na kati ya lupango. Ah tozongi na kati ya lupango nde to lakisaki na ebandeli to lobaki toza na Macadam. Donc lupango ebandi na citerne ya bleu wana ndeka bomoni esali kwa mo fondation e kati eye ti na simaenda ko ezomona na place Kitali Bende ezali. Donc ndeka yango mo eza déjà tracé et bimi ti na Prince. Donc place totelemi awa Macadam eza na ndenga liboso. Donc ba immeuble o bozomona o mibale eza na Macadam. Donc immeuble o ya liboso etali Macadam, immeuble o ya sima etali avenue na ndenge ya sima. Donc a toza dans le pan tozoteka eza na Macadam. Awa toza tolakisa sima ya ndaku espace ezali, place portail mkie wana ezali, donc comme porte de secours. Le pango tolobi bat eza na Prince na deux portes ya ba locataire o tozomona awa deux portes o eza na gauche na biso. Le pango oyo batie yango eza 7 mètres sur 15 hein, eza 7 mètres sur 15. Ndeka bomoni eza boye eza séparé, donc baoteka mobimba te eza morcellement nde bazo teka eza la deux portes ba locataire et côté ça mbongo ya bien. Donc et côté ça déjà au-delà ya ba $500 déjà na Prince boye ndako ndenge eza boye et côté ça déjà tous les deux et côté ça au-delà ya $500 déjà c'est bon. Mais sur otali quartier parce que Lingwala a commis quartier aza plus na ba immeuble et puis aza plus a commis cher sur le plan il y a affaire, soit il y a location. Donc le pan autre lobby eza la Prince ndeka bomoni Macadam yango mitukezo kendezo baluka dimension eza 7 mètres sur 15. Na bandeli dimension eza 7 mètres sur 15. Donc pour na ba onyos bakozala intéressé na ebike borota lupango oyo lupango eza non loin ya Wileri, lupango eza non loin ya Gombe. Donc eza la prix ya bien benga biso to solola. Bonne chance à tout le monde. Yo Campbell. Voilà. Bandi a na point a tina point kuna. Ala o ndako na filme oyo. No monde e carbone na veranda, carbone yango wana o ba voisin. Donc ça juste na Macadam chef. On a ok non na sima. Voilà, au sima. On a quoi on a ici 7 mètres. Voilà. Et voilà. Au quartier d'appartement environné à peine vraiment qui tout.
Makadam yango juste na makadam. Makadam yango. Makadam. On a pris un emplacement kitoko. On a kalembelembe. C'est kalembelembe. C'est ce que